oui, c'est vrai. Le col à Wero, c'est maintenant qu'on peut se faire la chance. Te faire yemba na wenge, c'est là où quand ça qui moutait ma bébé pas à JB. Bon, à cette époque-là, JB ne voulait pas mouter yemba roleke. Le long de comprendre que malgré papa Chéra c'est que ça Wera, papa Chéra dans la haine de la forêt. Pour de la forêt, botiba ne belé à tigala qui si t'as vu ne mon battre le botate. Ministère goya na talent na ye. Mais ceux qui y est leader et orchestre, orienté ministère en la tête, au PCA chance te abima, abimela. Le long de comprendre que ba ministère tout ba papa Chéri bo silika. Pour ba na talenté. Ba rappel la chance te. Oh. Mais papa Chéri mu dalobit. Alobi musicien dans la monde ya mutute, musicien ya gardé na talent na ye na chance na ye. Donc c'est que tous les musiciens vont pas JB, ba na talent te, ba na chance te. Tout quand nous du succès ne soit ça là, accueillir kokite azonge pas JB. Donc JB azando qui ya ba musicien wenge, yena frena ba musicien na ye. Oh. Ce qui hérité na pas JB ti lelo. Mais hérité suga le wa qui baisse. Qui baisse français belé. Mais succès a été. JB mo asa la ba succès na bango, be étoile na bango. Yango mona bi mo na zala raté po anini azaki sita. Akekanga malisusu na muto menopause comme ko joye fali. Ah mais fali da boti mo na mbazi. Nani? Fali boti mo na mbazi. Wala za mo honnête. Ya batu ba zo ba visa ba 5 ba 4. Bobo ya kaka fali. Ah to ça na musique ya Congo fallait da représenter à Satan. Na monde entier to tambola na DDDD. Tu as fali qui est représenté à Satan et puis tu as fait Jésus de Nié. Moi ça me benga Jésus. Bon cheta. Cheta comme et le mois kala. Et le mois tu as le coup. Oh. Et le mois tu es benga yango. Benga ila cheta cheta. Mais il on est le soit bien pour la fali en sala boko sala yango te. Il on pende bozala faut que visa, faut que pas fali faux. Faux. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça de pas de l'herbe aux huiles Bakuya Kolanda. Émission la toujours na Congo Winner télévision, balobi solo la pembe avec Dida Lumumba, donc babito solo la raka pembe. Nzamba bomba bino toujours abonné na biso ya Congo Winner télévision. Le loto ye to solo la moi ma solo ebele. Ozo lekela toujours biso na actualité car ya Congo ndenge zalaka. Kotala, va me changer. La vérité, les obima. Pourquoi annulation? Il y a concert, il y a oisé quoi. Le autre, solo lango, n'a invité l'anga. Tozo bête sur le solo, il y a fallu pour pas. Nenge a commis ko kaboulé la batouba visa. Le lo commis pour oza visa, oza la laisse, il faut qu'on ça fallu pour pas. Tozo solo lango abiso pe tola ba passeport les non vierge. Tozo kenango pe fali pour pas bête la biso. Tozo solo lango toujours na Congo Winner en télévision. Tozo bête ma solo awa lisusu awa balobi ya bina da ma papa chéri. Minu kezo bête kaka na ndenge moko ya mayele. Est-ce que ba leader ba benga ba mise na bango bana na bango jiba boya ngalo bike bazala bana na bango te. Toujours solo lango na invité nga toujours. Ya mona ya m'invité nga potika na pesa mode pour ça la bien. Là je salue mon boss balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre. Balobi mo sale kingolo la mwindu mo sale kingolo la muselu. Ah, yo mo Lucas gadi na lingalo ba ni wana. Sans oublier balobi Fabrice Kabunzi. Moi en France attend à que na France venant à âge à 2 ans. Yatanga sans oublier Gorcel propre balobi Ninelo Kemba depuis Brazzaville. Quand on voit Ninelo Kemba, on voit directement ba Bedachou, ba biso to kota na ba biwa ba Bedachou na ba grâce à ba grande sœur ba Ninelo Kemba obo yango ndenge ni po Dida Lumumba yebi déjà ba kwa nyonso ya ba prêtre nyonso ya Congo. Merci na yo balobi mon amour que j'aime beaucoup. Lorraine Kamwanya Lumumba. Lorraine Kamwanya Lumumba. Oboyo sel mokili na yo moko Adida Lumumba zakada mari ata bosa nyonso ya pasi. Si Montréal a pré, j'en suis
fongo na ngana invité na ngato beta moma solango nega ba actualité ngo ndenge zo kenela yango te ko solo lango awa ba biso la pembe avec Adida Lumumba toujours na Congo Winner en télévision bo partager bo liker bo commenter et que ça la biso bien l'homme c'est bonjour Adida Lumumba l'homme à la taille S. Bonjour na abonné na biso nyonso tout te anga za aimé voilà bonjour na abonné na biso tout. Bonjour na Yemoko le boss Yemoko mère suprême la surnaturelle maman Sarah Kabungi oya boyi ya se mukili na ye yamone ba problème yamone lukela ba problème libanga o na so maman Sarah Kabungi bazo benga ngaba zo tuna wana suna nyoko mobwaka boye etali bango maji dom da forme africaine maji dom da pour la mafuta na prix ya monter ya prix ya ketch mais il y a ce moment ma foot pas pour la lanzoto forme africaine voilà na banga na robot a mi pour jouer sur la réciter oh dama oh ma mère ya on a beau ya voilà merci de baboyer na biso tout donc lelo pena na émission oyo na kanda ya kosakana te na ne sengote non to bandit ne pena lobelo wote kanda ni wala ah kanda nana kanda bakisi tabato babota te ba moyo yokela bato babota mutema pasi bana mwana liso oh et ba ministère la ville bango babota te bakanga mi pele ministère musupe azo bota te bien o meminga ka wana to continuer pe ka to keneka ndeko memeli ngai merci ba on comprendre ba comprendre l'homme c'est place meminga to kenaka ka fa to kota maka mususu kota la papa chéri binadama kolekana et pas il y a pas confrère na biso papi mboma koloba ete alobaka yango déjà musicien abotaka te ba musicien bayaka na chance na bango na talent na bango ndenge nini bino bokoma kobenga bana na bino soki bana na bino pourquoi na concert na ye abengaki yo te lelo nde to comprendre que malgré papa chéri asexaka wera papa chéri dans la haine ya de la forêt pour de la forêt boti bane belé ya tikala kisi ta vine mo mbatika le botate bo papa chéri bota nani to bandi émission bien to kende bien l'homme c'est réalité milisa ko ya na talent na ye mais ceux qui yo leader orchestre orienté militaire on a té au PCA chance té abima abimela wapi lelo na ko comprendre que ba militaire tout ba papa chéri bo silika pour que la mienne a talenté. Bah rappelle la chance té. Oh, mais pourquoi chez nous dans le bit? Alors bim musicien dans la monnaie à mutute, musicien a gardé un talent na une chance na y. De ce que tous les musiciens vont pas JB, bah la talenté, bah la chance té. Si vous voulez nous cabaye, bah non la chance na bango la talent na bango. C'est que yé mo JB. Ndak loka bango c'est la chance na bango na talent na bango. Ya ngono mona kibé tina agent na pas JB. O mona rio tina agent na pas JB. Non se permettre. O mona tutu kaluju ba succès nyo so asala. Akeye akokite azonge pas JB. Bon JB adando ki ya ba militaire wenge. Yenda frena ba militaire na ye. Siko to bani. Et ça la JB passe kota la wera nenga bimisa bana ebele po alobi ke bana mutu bazala raté. Bana mutu bazala raté. Bayaka na travail bango bayaka na talent na bango et soit bino le problème est ça que faire rien moko avant dans la plateau de la télévision le bina na de la forêt est-ce que yeba que jiba linga wa faire été c'est depuis faire aya wenge ande muto asala ke wenge e panza na lelo c'est faire rigola mais jiba lobi ka ya regreta lelo ça la rega passe nenge wenge kabwana azaka na posa wenge kabwana te oui c'est vrai le col a wero solo maintenant qu'on peut ça faire la chance te faire yemba na wenge c'est là où quand ça qui mutema mabe pa ya JB bon à cette époque là JB ne voulait pas muta yemba roleke si suko mutu ba leke le so te jiba o te fera et bon la biso JB quand même jiba koli
oyebi ke we fere muta ayembisa JB voix de tête zongelanga ale barakuda oyebi muta ayembisa voix là c'est fere tous les vocales ya JB fere bande olongolongo azo kosola azo papolango pété JB habité sous na continuer na balikolo na ba voix eux pecho a relaxé na batuke na faux chanter à qui met au moins ma voix de tête et mais là peu mort vrai ou faux que bana na musique bazala raté faux bana bazali lelo poto yeba faire gola ça la succès faki Werenson après ça fait grâce chance wana bima lelo poto yeba hérité fallait qu'il faire à foulaye oyebi que hérité le gars pas JB mais JB est gars zo melanchi ce qui lelo hérité na pas JB mais hérité sur le Rio émission style émission style toi na début non bête ba pembe oh ce qui hérité na pas JB ti lelo mais hérité sur le roi qui baisse qui baisse français belé mais succès à té voilà Gilles qui baisse oh JB mo ça là ba succès na bango be étoile na bango yango mona bi mo na zala raté po anini azaki sita akekanga malisusu na muto menopause comme ko joye fali ah mais fali da boti mo na mbazi nani fali boti mo na mbazi wala za mo honnête woni ma fali dum ta nani ambazo e masao to tu fali boti mo ne et puis ba quartier la trompe natilo kola benga za usko musique nzambe to kufa la musique ya pasi obimisa mutu auti dans les néa loka ba fabrication basala ozui mutu ayebani te yo pesi grâce au fouli à mata comme dit pas ça comme leader et donc blague te tellement je vais ne batika ba kisita na vie na mabota te ba koma boya mwana na musique azala te mwana na musique yo mto banyango lelo ba papa ombe ba bito bimisa bana lokwa ba ready yo jibo yo boya ko bota to na kisita exception to tinda jiba na kisita faire go la Jésus de Nies moto ya mbaza mwana de la forêt to boko zongi saka polémique à faire na we raté problème est dans la zone sa rancune ya wera na JB ya faire na faire na wera pour basili sa carrière ya faire ba lobi ka bolo ba papa la mwana ndenge nini mwana bengisi papa te na dila sa az obligé to bango fo ba obligé faire bengisa e az obligé te faire na wera ba na problème te wera sala vidéo ya dida sarena wera sala vidéo ya Stade des Martyrs faire go la sali ba vidéo combien pour na faire Werenson déjà soutien mutu et banaka yo kati wera tale faire la vidéo ya soutien ya dida sarena e ba kiteke faire bengisi ete aye ba kit atali go pour nini c'est pour faire voir na batuke o azo beta wana eza mwana nga faire a jouer à deux rôles pas ya wera a jouer à rôle à leki a jouer à rôle à mwana suri boyena ndenga bana za mwana liboso suri boyena ndenga lega suka qui est faire ce que jiba l'exception mwana ya bota la vie risque écoute des bana ne mo biologique to vérifier ba on a ba test ADN nani l'homme saint ongono mangab na lobini to kima makambwana ngambwana pe na toucher mutu te musicalement ndena lobela pour na jiba retenir ni comme conseil que je ne peux libérer Koufi fali de ménopause comme ozoya tika ba bota souté yo po bota li souté bokangoni gaz est vidé
atika wera son kimia azolinga zonisa polémique ya ye na wera tozonisa yango te toboyi. Est-ce que ça moko ya koluka ko créer polémique pour bazonga na gaz to eza bango mibali ya na wera bayokani eza moko koluka ko créer ba visa pour bakebeta na Schengen ayebi ke sufona no finga wera po wera za na fere fali tanga mona na mo finga wera obendanga pembeni po fala ko ambassadeur ako mukaboli ba visa fala ko ambassadeur na ngwa nommé ambassadeur Félix Oazé quoi. Adi de la sapela qui a début mission et bien marié au l'accès alliance. Bon on a même on a fallu. Elle a bien marié. Nana ketchup. Oui. Adam marié nana ketchup. On a déjà vérifié. Dans le bien. Ce qui peut nous donner ça la bolamu na moka. Faut peut-on dire makae. Fali on a zo ça la bolamu. Waze kwa concert ezalaki annulé par rapport ya ba visa. Fali abundele na edi ba diata basali ke waze kwa ba misele ba visa msuba mise msuba lande. Siko tant mutazo sala bolam pourquoi bondi mabolam ya falite. Oyebi lelende na ko comprendre que maloba ya Bible bandi ko kokisama. Bible loba na terre suka bako beta bino ba caché ya 666. Boko ya ngonde ola ba visa na bino. Boko tambola partout, boko sombela ngo biloko bosela ngo maka. Mais ngo fallait apia batut. Mino ba tapeta bino ba visa ba 5, ya ba 666 apia bino. Ya batu ba ozo ba visa ba 5 ba 4. Bobo ya kaka fali. Ah to ça na musique à Congo fallait da représenter à Satan. Oh. Na monde entier to tambola na DDDD. To ana fali qui est représenté Satan et puis tu as fait Jésus dernier. Moi ça me benga Jésus. Bon cheta. Cheta komba le et longwa kala. Et longwa tu as le kuta. Oh. Et longwa te to benga yango. Ba benga ila ka cheta, cheta. Mais bino ndelo ko so bino bola mfali en sala bo ko sala yango te. Bino pende bozala fo bozo visa, fo bo ke pas fali vo fo. Fo. D'abord orchestre nyos la faire pour votre formation. Na maître Djib Bilanga Makofi à 5 ans. Vous avez combien de visas? Faire à 18 visas. Vous avez combien? Obi, oh ya joie. Oh bah voilà. Il y a 10 ans, mais ma qui 18. 18? Oui. Non, ma maître là ba tout ba ça 18. On ne doit pas permettre. Ba na ma visa ba 5 ans ba tout. OK wana. Faire go la ba visa ba nandi ba ya ilus ba na ba passeport na bango 10 jours. Ba na ba visa ya États-Unis na ya ba 5 ans. Ba ya visa ya Espagne ya 10 jours. Ba ke Espagne ba zoni ba somi mituka. Bokina nzela Espagne pour ani bokina ngamba ba Schengen te. Bon mon gars fallait fort. Oui. Fallait fort. Muto aza marié sur na bouteille bisi mo balé na beta ba pesa ba visa te ba pe biso te. Am marié pendant na ketchup. Oui. Moi si na ketchup. Mukolo ambassade wana ya France. Mukolo ambassade ya France. Et le président ya France, c'est mukolo ambassade ya France. Mais collègue mais ah, collègue a fallu. C'est à vérifier. L'homme c'est. Au moni yoka. To za clair solo la. To so na te. Les secondes émission so ntagai. Adida, to so la pembe. Adida mono za bo marié. Si mère n'a parlé la bouteille bisio na una fait ce mot ya rouge be faire la chez ti le pianga te ezali na beta ga dimanche ah beta c'est quoi ta quand tu demande pas mère va répondre on comprend le sigo si on peut ça te pour mère na répondre te ah voilà ndenge mo be mère ndenge zawana pour ça le logo faut sengo permission et monsieur si bon comprendre que lelo pour oser visa en France il faut l'artiste à tout le moment est-ce que mobala tout na moi si na est-ce que faut to pesa orchestre wana so le biga bon na kin bango ba finga biso bata ba deux fois ko pesa te bon piaote donc so to na comprendre bien par rapport ya ba visa ndenge zo kenel pour mutu orchestre na ba zo visa il faut aloba mabe ya mutu ba yoka na falite to ba adorer fali pour ba zo visa to ndenge et dans deux voler à vos visa oh il faut comme un pire fali
ofinga ba mise nyonso ya Congo otombola fali eza gloire Satan lukaka zwa pa nzambe yango mona esi bino ke ba visa musubo ozwa bokeba lango za ngo basina 666 yango ba visa normalité. Là c'est un. De deux, oza obligé na orchestre na pour pas pesa bino ba visa, il faut dans ba pédate à moins 5 6. Na bien que l'onanga o na Schengen pour pas na visa. Na ko wumela. Yo pour aller en Espagne. Na pour aller en Espagne. Mais côté là-bas, ba sortie médiatique waze kwa salaki. Première sortie waze kwa salaki sortie médiatique na salaki. Tant a joué ba visa, ba pesa qui nombre à côté qui 35, ba pesa 5. Le gars 5 30 ba joué quitter. Aleki na sali sortie médiatique a dit que ba main noire bazali kolo. Parce que ba main noire na ba beaucoup plus qu'on s'adresser et pas ya fali poupa. Ba kasaki kotala nenga bimisaka nini sortie médiatique o fali tem ta a fongoli orchestre na ye a fongoli ba concert na poto. Et ça là déjà pour mettre Gims de ba beta na bango. Kotala sous deuxième sortie médiatique où tout ça la souka a komi ko kumisa fali abi photo zala na musicien le ko la fali photo garder parce que baza ba ambassadeur na kata mboka na biso pour ça la makala ba mboka nyonso. Kotala Félix waze ko komi kitisa na place o ye a aider fali mais fali komi ko aider et tant que analyste on lobi ni côté et ça ko be ba na Kofi ne kasi yango la fali bendi VNN na mutombo yo na te ya wana lelo bo comprendre que Moutaïko bimisa vraie identité à Fali na musique à Congo à Félix Oazé quoi. Nane. Hier mouta l'exception que Fali la musicien était Fali romane ambassadeur na ambassade à France. Suite le bela ba musicien lelo to le bela sous Fali té. To ko le bela Fali jamais lelo na ma musique à Congo. Au Fali a combiné ambassadeur Nakata Schengen, qu'on a repéré sa visa. Le seul ministère de Tigali na Congo c'est Ferre. Voilà ben vrai. Ferre na Tigali na musique. Ferre na Tigali na musique. Ferre na do laisse congolais na musique. Ferre na do teka culture ya Congo. Fali lelo comme ko teka ba visa ya France. Yango moni tous les ministères ont raté vie. Il faut dire mais la Fali. Fali a compris que pauvreté a régné dans le Congo. Des chroniqueurs, des journalistes sont des pauvres. Alors pour nous, les kings du Congo Bango, il faut appeler ça Bango ba visa ba olembo na sa makolo. A doit profiter de la faiblesse na Bango donné. Fali a profiter de la faiblesse de la pauvreté à Congo pour y régner. Mais faire égola a profitera na ba mourir à musique pour y régner. T'as la différence là Bango. Comme on a le botika ko comparer faire na Fali, ba mutu morote o adam militaire o adam ambassadeur. O adam militaire o adam ambassadeur. Wane lobi yo. Mais Fali so beta ba concert awa. Ni Félix Oazé ko vandi na plateau boye devant ba te bela zo loba. Est-ce que dans ngam na lobi? Est-ce que bola mo Fali za la mabe pour na bino? Obi. Bola mo Fali za la mabe pour na bino. Mais non, nani. Na peut exemple moi muke. Fallait dans la plateforme ne ba bengi na kombo ya femme et dans ni nzambe na ba femme victime. Hein? Ya ngolo lobby. À ça produire nani. Mais to biso no so lobby que Adidas Arena waze ko zo beta il paraît que fallait muta produire vieux waze quoi. Mais babi misango ouvertement babi misango en public to yeba que producteur ya Félix Oazé na ngonde Fali pour lelo soki Félix a comme komisa Fali. C'est que Fali même t'a produit comme preuve. Moutado c'est les démarches à billet na eza edi ba dieta. Lelo Félix Oazé comme ko gumba melody ba dieta. Pour pesa ba ministère na ba visa. To c'est guerre na epé zongi na Kofi. Félix a besoin Kofi a si la succès. Depuis invitation na benza Kofi la stade Kofi a yate. Ya mo mutu ayina Kofi lo mideti lelo. Comment succès au Kofi dans 45 ans de succès, il y a aussi l'histoire dans la stade. Faut d'amter à ma bé.
Est-ce que c'est vrai annulation ya concert ya Félix Oazé qu'on a dit là Arena et ça par rapport ya ba visa tout ça par rapport ya ba billet et là par rapport ya ba billet ba tika ko sabiso atterri combien sur atterri même pas 300 billets d'abord Félix Oazé azaki ndambo salle même pas 300 azaki espace à combien azaki 4-4 azaki ba 4250 comme ça pourquoi pas banana ko banana na casino akemba mona dit là Arena mais le problème est ça fallait à cause qui est lelo ye moko fallait azana na ba fante Alaza na ba fante mdabeti ba Didas Arena be abeti ba double U Arena wa beti ba concert amena na sali ba plein nana ko boya yango muto na ba fan azaka ba salle mi bimba akata ba rideau te akata beti ya wa tous les salles ya fali na expliquer ngo dans émission na yo fallait tikala ko beta salle ya mobimba te na carrière na ye o azana temba tshela nga na ba commentaire Lio yango wana pe bo bande ko ganga lio yango wana sali sold out déjà et là on a sepela longa dit de tchola ka fali fort ngana poser ba question na lo ba asali sold out et nga ité o tchola ka fali na tchola te ya question quand on parle de sold out ko beta ngo et pas fali te pas ko ino la vie na ye po banda carrière ne tila tika ça sold out te mo sold out bo jo pas c'est fait rigola Mouton Tomoli peut que page ya salle de publier. Qu'est-ce qui se passe à l'issouté? Ah bon? Bien, merci. J'espère que tu as compris l'épisode de Souka Maman Pépé de Paris. Je te salue, un gros coucou, un gros bisou. Donc, j'espère que vous allez en l'homme ça, la maman Pépé sur la tête. Sur la tête. A dit à l'homme sur la tête, sur la maman Pépé. Pour que na moi chita moukié, toujours on a Genève Arena. Genève Arena tisiko ba bi faire ba biezo te kamate. Est-ce que yé peut comme lokole ya Félix Oazé quoi ba ni le concert ya Genève to ke be tarak. Muto ba biezo te kamate mais mundela sele le kermesse na gata Genève. C'est du jamais vu. Non seulement l'artiste congolais mais artiste africain mon côté na Genève ba sele le kermesse na Suisse et pas minde. Siko biso muto ke créer mindele wana. Vous voyez, Mundela oteka bracelet, bah comment faire rigola. Mundela oteka chaînette, bah comment faire rigola. Mundela oteka badge, bah comment faire rigola. Tala ba profiter ko teka ba produit na biso ya Congo, ba drapeau. Voilà ce que bon là na ba warrior ba sel ba polo na ba drapeau na ba bleu. Moi il fallait même ma bino ka likolo, malgré bino bo sali parfum. Obi il y a bien parfait. Non, il bimite. Au moins, ce que Warrior, Bazaranonte, Joana, Ekiri, machiniste, voilà. Moi, machiniste. L'homme c'est. Tala, Totiga Ferry. Totiga Ferry, le seul héritage à musique, Totiga Nangouda Ferry. Faut te protéger bien. Ce n'est pas facile, Moutaote ka rumba la biso libanda, rumba congolaise libanda lelo, ils ont affaire. Alors il faut te lengue là y. Oui. Lelo ceux qui balobi qui a fallu pour pendant faire basangana. Basana moi fit tiring mo boya bango mi balé. Est-ce que c'est que sim? Pour sim ba faut ba longo l'autotune. Bo ba uto yembela nzembo forever rumba forever eza batako tot bo bagete nani fali OK yoga nios ne nios to yoga effet autotune ya kat fala yemba so autotune te pas la raison en voix te ce qu'on fait les points yemba ne faut supporter mungongo yemo aloba émission comme la souka émission comme la souka. Ok, on est banni par rapport au total que visa et comment vocabulaire la famille. Total ben de son nande qu'on a yele qui n'a pas paroles. Balobi faut pas que ça va examen à Aden pour ben de son en limite qui a pas paroles à dan ne qu'on a. Aïe ko bimso on a qui mukolo pour la visa. Pas paroles. Il y a voilà. Police de la presse, FBI. Bendelson, on dit que Bendelson a zoné là en Tchigi en Afrique du Sud. Batebela ils sont dans le hôtel.
bendo so nazongela la classe sikoyo aketanga biso okaza aketanga ntanda ngenda otanga ne kindoki oh mais bendo so na Rome antichrist oh meilleure réalité meilleur chanteur ya wapi na moment ya vivre la musique bendo so na tia mi meilleur chanteur na Congo te ndina kata vivre la musique ah bon oh bendo so alekaki libérateur na oyem bendo so aleki pachi ko na oyem wale ça bino ka passe bendo so to bete awa na matonge les jours avant na plateau pour le baké aleki redi a miss na oyem abeta ma awa na couloir awa bendo wana siko tellement souffrance eleki nzale eleki passe eleki ataliga o petit langa melami buka kaka ami buki kana makola fali bataminene bazui ba visa Joka Bendo Charlie Prince na bango toke tozui Joka muta eko lakisa biso ke Jibent ya na la carrière na dans le côté da Joka kota musanya so Joka Jibata musake na butu na ka po mena masanga donc Joka na rien comme preuve akufela mwana Jiba ko ko kunda mwana Joka te fali mtakundele mwana azwa ba contribution to lukuta yemo ko leli na TV bongo ngai yemo ko Joka leli na TV Kimobola le tonton promo Kimobola la ti Joka to ya momoni Joka zo lela bongo toke nani mususa du visa nani Charlie Prince yebu to le baté à côté qui Mario trop la vie na zo ga loté fallait que bonne de la fali pas son visa na poto basa poto boke ba Charlie Prince azoya comme on est la radio Mario à côté le blogi Mario voilà maman est-ce qu'on kabile pas kimi basa poto boyebe là Charlie Prince azoya nani mususu na sala bi de bendo de asasi là déjà dans les lotés popo miyagi Sampayo akoma ovanda wapi na mbinza kota ozone na sekuna ça montre la carrière de ce vida akoma taka Sampayo akena pe mama Miliabel mais fallait de pesa batu na yebisi bino que les marque de la bête wala la 666 fallait pesa batu il faut botambola la elongo li felo yo de la bino yo surtout et le pasteur Barout oh to ressemble à William Branham à quel li felo oh ni ça va viser la sima fallait que li felo. Merci, j'espère que vous avez qui nombre vous avez la biso on a ba etando la bino ba TV moko ba tebele j'espère que TV batala ngo ba papa na bana batala resika moko ah insulte à la raté donc ande to sola ande pebe l'homme se tombe na suka lilo bani no ko le ba peut-être temps sur la poser question te moi réflexion te peut analyse ni no ko ça par rapport à nyonso na poser bientôt Genève Arena babio etikala miketo silisango je vous promets avant de comment les 10 pages Adidas à Genève Arena et que publier sold out ça fait rigola là bokango to somba ba bietikali to somba dynastie to consommer dynastie mikolo entre les 6 et les 9 si je ne me trompe pas Adidas Arena na biso zo bima fait rigola zo boka intégralité nyo surtout à concert na page na yezo bima to de la pré to somba yango to yoka yango sko na ba bar na ba terrasse na bandaku na biso partout le seul artiste oyo atekaka ba concert ateka concert te po jibe carrière na tekaka concert moko ya Zénith tous les concerts etikale mo na hotel ka ba concert bandamu ndamu siko le seul artiste atekaka ba concert même bimba ezaka faire avec faire goût il paraît que ça l'émission il faut etekaka na streaming kasi etekaka déjà et bimba déjà entre le 6 et le 9 donc ba boka déjà le 9 voilà ba boka déjà donc faire produit au tikali nango da faire merci de la forêt merci de la forêt orienta faire gola na bolamu dimika bino bozolo ba mabe ya wera bo tumae bino bokelo ba wera ke no senga pardon pa ya faire nani aya ko senga pardon pa ya faire ba gola bo te ba goya te mutaloba yango eza era d'abord ada mwano ada na position te ba na tata ka golo ada ka warrior ada ka Kofi Fil wenye mento nani
hein Adam Wano Adam en position T un vrai Gaulois c'est un vrai Wengemen à quoi fin à faire raté un vrai Gaulois tala yo kanidi soki vous faire adagi na JB ben même batika la JB le bazawap ala poto abetani wenge tindika chaka yo molo be bebe wenge tindika chaka la tindika ra che bakal Suzuki le quartier attaqué par JB ayembani Emelia mobali na ngai oye ba dube ba mbele bien ba fali ko na Emelia za mobali la JB be photo la ndele David Mossa produisait na suki wala. Merci, j'espère que tu as l'habitude de la Congo Winner en télévision. Bon, moi, si le rôle à Rocky m'a pas battu, si on m'a dit que Rocky m'a battu, il faut te l'endre bien, David Mosso. Monsieur Zaro Kabate, Bassi Barabongo. Et David Mosso. Merci. Merci, j'espère que vous allez bien Bolandi émission toujours dans Congo Winner en télévision. Là, je dis merci à Mama Pépé de Paris, pourquoi pas Balobi. Naïemo comme boss à mon boss Balobi Mama Saraka Brundi la Cléopâtre Balobi Mosale Kingola na Mwindo Mosale Kingola na Mosielo. Merci Nayo Balobi derrière la caméra Balobi Jansi Maboko trépied Asimi trépied na Maboko donc Asimi pe caméra na Maboko faut comprendre que caméra zo ningala te. Merci beaucoup commenter bon like et que ça la biso moi bien pour nanzela ba commentaire na bino et que ça la que musala et bakisama ekola na pesi na bino mote fali pour prendre pe passeport et vierge nazo luka mutame mangai nazo mona na te nazo ya otika passeport na ngai ba beta mo kashane que ça la bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.